révèle de méfier. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons-en, une émission sociopolitique culturelle présentée par Doriane, la fille intelligente. Et derrière la caméra, là, je vois Kabouya. Merci à Dacosta du côté montage. Merci à vous, fidèles internautes, parce que vous allez belé ce que tu branché pour la émission où Parlons-en. Et nous toujours vous abonner massivement dans l'océan du Congo et vous partager la émission pour que bande comme sous joie occasion à Kolanda émission vraiment les lots tokobeta masolo et belé parce que notre pays va mal net toujours vraiment beau que zotambola malamutie et tokobeta moi masolo et belé hein to solera toujours na bande quoi régie des eaux ba pesa biso ba requête na bango ba otiko ba sous ba lobby ba paiement et to continuer kaka entre temps bazo ko engager les sous bateau ba ko engager plus de 400 personnes entre temps situation vraiment ils difficile bazo continuer na ko souffrir tomber taper le solo à tambo mwamba to komi wapi mambutu mutu ya mukune yaki me à faire tambo mwamba jusqu'à présent tozo comprendre et puis aujourd'hui coronavirus ezo mata makasi toki na ndolo bazui 104 cas ya coronavirus et toujours capé moi nous y a libérer provisoirement les DIRCAB vital caméré tout qui moi makambo belé mais à travers cette émission tout ende ko solo la to bara toujours objectif à émission oyo tout mon lobby bo cannabis échanger voilà pourquoi on va continuer de parler jusqu'à ce que tout le monde a un résultat fiable. Mesdames et messieurs fidèles d'internautes, je ne suis pas seule sur ce plateau, plutôt accompagnée d'un invité et beaucoup découvrir à travers cette émission à la journaliste et avec lui toko solo là tu es vraiment ko solo là ensemble na maimazo le kanamboka de na lobby bonjour et bienvenue de volanga kapri bonjour bande kopé baza ebele balanda kayo bayebio balingi quand même Baeba, Kaluji, n'a expliqué déjà dans mon pandisango, mais moi, qui est sérieux parce que comme ça n'a pas comme on a océan du Congo, on a opé, n'a pas chané belé parce que tu es déjà des nôtres même. Moi, je suis qui est sérieux. Avant de côté plutôt na vie via mission na biso. Moi, c'est Kaluji Pembele, votre serviteur. Tout cas, toujours mon salaire. Mini tolobela kamboka mais esika malamu ezotambola te yango nde tolobelaka po ete tobongisa biso te nde tokobongisa me bakambi ya mboka nde babongisa mboka oyo ezotambola malamu te boyebi basor nango bamaladi kilikili salite bapoubele donc patati patata yango wana nde tokolobela mingi awa sur makambo ya mboka. Merci beaucoup de Konabiso Kaluju. Tolobi à travers cette émission, Tokobeta moi ma solo et belé. À travers cette émission plutôt Tokobeta moi ma solo et belé. Je suis avec mon téléphone hein, Tokobeta un kotanga. Aujourd'hui, zotal sabiso par rapport il y a coronavirus et ça komata mais ne toujours bamsous balobi est vrai, bamsous balobi est vrai. De l'autre déjà tous en a 705 cas où il a confirmé na mboka na biso Congo 334 décès et 90 guéris wana ezali ba nombre oyo RDC za komatisa donc depuis tozwa makamna biso ya corona je crois c'est déjà 50 jours les lots de commune à 704 cas et chaque jour ils a komata c'est komata et sur terrain tout le monde a fait sensibilisation à malongate et tout le monde a fait peuple azo continuer vie na normal voilà pourquoi de lobby awa tozwa analyser hein nazo monoliser parole te metoye a tozo solana de kokaluji par rapport ya to ya coronavirus les autres comme déjà na 704 cas hein pour na yo monyango ndenge nini musala nini zo sala malelo na terrain comment est-ce que peuple azo vivre à lelo et gouvernement zo sala nini et bateau ils ont continué ka komata en tout cas place wana ezole que la ngama yele. Hier j'avais suivi tozaki na 824 ou 624 aujourd'hui 704 en tout cas maladie en la journée moko combien et s'ajouter
En tout cas, vraiment, Mawamingi, parce que dans la population, dans la ville de Kinshasa, malgré la place où va fermée, moi, misala mais ce que circule dans la ville de Kinshasa, dans 4 coins de la ville de Kinshasa, où on trouve la population à vivre, ndenge à vivre. Il y a des gens, bazana ba cache ndenge bazo pesa message. Tout le monde a porté cache-nez, gants, lave le main à tout moment. Mais si on a dans la circulation, au moins il y a quelques personnes bazana cache-nez, bazo tambola na bango normal. Et puis, et le réseau la police a surveillé bateau yo bazana na cache-nez. Pour bakanga bon on va foutre à 5 000. Mais il y a mon policier on a dérangé mutu pour na cache-nez à se protéger. Quel genre de pays? On dit la charité bien nous donner commence par soi-même. Donc tant que vous avez ça meeting de wana, bo bandana ko protéger bateau bazo bimana libanda pour na ko pesa batu conseil. Muto conseil mutu ye mo kwaza protéger te. Maintenant muto ozo conseil à ko se protéger, toi à ko se protéger te parce que yo zo conseiller nga yo moko ozana ngote. Nde tozomona population eza ko circuler le lenge ndeko na biso Kalunja lobi tozomona par rapport ya ba manière on a débit ba pesa ki biso par rapport ya pandémie omoni moi obéissance ezalaki bato babanda moi kotosa mais lelo de plus en plus bato ya corona ngo ezomata mais de plus en plus bato bazo tosa lisusu te tozomona confinement onde ezalaki sur terrain tozomona bato babimi ebele na nzela tozo tout na ko tout na to mon pe na mukuna ndenge alobelaki ndeko na biso Jean-Marie dans l'ex-prédécesseur président Kabila de Kaki batu bazalaki ebele ko yambaye alors que bolobi maladie ezali batu bazo tout na so mona ke respect zati par rapport ya maladie wana e biso nyonso toza exposé si réellement maladie ezali to e baketoza exposé et par rapport ya peuple congolais o be ba kozali baku ya kotala yo ceux qui toza déjà na gouvernement aza irresponsable na ba acte tozomona malgré tout ezomata mais tozomona na biso changement mabe ezomata na kaka bato bazobima bazosala mongo kaka ba désordre pour que mutu na mutu akoma pe exposé na maladie mais pour na peuple congolais oyo azo circuler toyebi ke difficulté pesa na mboka donc ovani na ndako souffrance difficulté souffrance eleki opimi libanda mais oui on a confirmé baza libanda comportement nini esengeli baadopte comportement nini esengeli baadopte parce que lelo batalisi biso na prison ya ndolo bazwi 104 cas 104 cas pour dire que tozo kende kaka toyebi ke ba repousse la biso sous mikolo parce que d'ici là fallait tout efongama déjà makamba confinement o ba repousse biso lisusu donc on continue kana ba passe yango jusqu'à ce que bakisa mbongo te siko mutu azwa comportement yo moko za responsable na yo moko maintenant siko quel genre de comportement au peuple congolais sengeli adopter face à maladie wana konsenga na ko pesa na ba ndeko na ngai tout se protéger quand même pour na komi battre là mais la logique de choses maladie wana na mboka je ne crois pas quand je dis je ne crois pas na sali mo expérience na nga morobo ça na ba preuve vous évitez que bande ko ba ko na biso misus pe bazo adopter déjà ba comportement moko responsable tant aux autres je ne crois pas aux autres décourager bango non je dis ceci conseil na opesa la bande ko na ngai ba maman ba papa ba leki ba yaya bana pour se protéger, masque, laver le main à tout moment, tout se protéger, tout mi batte là, kaka ndenge, tout sengeli tout mi batte là. Mais la logique des choses, jusqu'à maintenant, ngai nazaka sûreté que maladie wana ezali. Mais pour na conseil, on a quoi ça. Comment on a bibembe, c'est un peu trop difficile. Non. Parce que tout le monde dans le monde entier, tout le monde dans l'Italie, c'est normal, tout le monde dans le pays Afrique, maladie vraiment. Aujourd'hui, le matin, nous suivons chaîne moko yaba chinois. Bazo la kisa na moment maladie wani kotaki grave na kati ya mboka. Tant que confinement, tout le monde restait chez toi à la maison. Et puis
bapesa ki moi accès na quelques personnes au bazar qui kobima. Mais na bateau bazar qui kobima, tout le monde il était protégé. Pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui étaient protégés. Oh bah c'est protégé qui était. Netsinga mo na vivre ba oyo bazar qui combattre ti azo marcher sans cache né nini. Azo mona la police ndenga zo saisir bango, azo tia bango quelque part. Et puis bazo la qui ça na place ba maladie bazali ozomona pena une grande salle moko azui mbetona yawa mosusu kuna ozo comprendre que batu bazo bela bango wana mais oya biso awa maman tokende nanu na ba analyse o ngai na sali balobi lelo to komi 704 non combien de guéris 90 90 nde ba français balobaka naute kolanda il y a 4 jours passés nazolanda Brazzaville ndenga zopesa information na ye sur coronavirus azoloba bien nazala bat oyo tokangi na maladie ya corona 64 personnes ba oyo totie bango na quarantaine étudier bango, tester bango pendant 14 jours, baza 310. Ba o ba koufi 7. Ba o ba biki 4. Ozomona ndenge bazo préciser directement muto comprendre que oui 310 wana ba tche bango na quarantaine mais ba lobite que baza maladie. Ba étudier bango ceux qui bamoni ke ba tester bango baza la maladie ba bimisi bango mais jamais na 310 wana ba oloba ba ko ajouter kuna na ka ya ba guéri na 310 wana oya ba bimisi 10 po ba moni bango malade bazati ba dégager bango bazongisi bango na banda et puis kuno ke loba guéri non on a biso to e oye banate lelo balobi 704 na 704 wana chango na mutu na yo constant o nga na sali parce que nga moko na banzela na leki na ba test na bango ba osala biso ya ba température à fièvre wana o nga na remarquer za question ba checker yo ba monitor na yo à partir à 38.5 fièvre na oza e bando matalikolo ba zui yo directement quarantaine wana tant ba ocho na quarantaine o leba comme bien que aucun attend, il y a test, il y a 14 jours, mon malade. Au moment il y a 14 jours, on est passé, bah tester, bah moniquer. Peut-être aux qui na fièvre, il y a malaria ou typhoïde, bah hémorroïde, peu d'orange arabique, on a bah fièvre. Au bimi, bah tu es guéri. Bah matisi nombre 704. Na mouto aza maladie. A bimi pas à qui na maladie, wanate, bah komi kuna guéri. Par rapport à yango kaka toujours le même ordre idée à makambo ya coronavirus ndé bande kona biso baza frappé na prison andolo to moni peine de Vital Kamerhe oyo baloba ki makambo détournement vika ba prison et commis attaqué détournement moyibi et tout ndenge na ba prison commis attaqué yep gouvernement zo sengela ye ndé ba sololi liberté provisoire pour na robatela rara bande ko bazwa corona te na kati moto ba moni ya ko batela ka moyibi te ba robimisa na bango batu mais ye pas à parler. Pona nini moyibi akotika sikomba moko abima corona ezoa ko simba mutu nyonso soki esimbi soki ezosimba mutu nyonso babimisa no ba prisonnier wana nyonso soki babimisi ba prisonnier wana nyonso to comprendre que corona wana ekoti na prison ya Makala prison centrale à Makala esengeli babimisa batiana ba prisonnier quelque part. Pour na kobatela kaka via moto batie na bongo na prison bakoko tepe na ndako na bazo surveiller alors les autres te yaye kaka te mais bako bimisa na bango mais to par rapport ya Vital Kamerhe parce que to yebi aza moto moko koni na mboka to yoki pe makambo détournement o babengi lisusu moyibi mais par rapport ya makambo o balingi babimisa ye pona ngaso ba robimisa ba vider prison na muto akotagi azokota donc le roi malade ekoti de na kati ya prison centrale akende na libanda lokola ye moyibi akozala surveiller quelque part ba surveiller pe bato wana nyonso
Mesdames et messieurs, fidèles internautes, comprenez que Tozana Kalouji Toebi, Toloba toujours Toeka Kosolola, ko analyser Mazako de Kanamboka, Toki di Solo, de Konabista Vital Kamere, et Kopé s'appelle Mbutu Mbutu, Bae, Bako, Kamona Matoi, parce que Balobi n'a visto état de droit, fallait que tout le monde a payé. État de droit en gros, mais tout le monde qui est bakotiaye, bazo sola pona, babimisaye, donc provisoirement, ils ont un libellé mais provisoirement, mais et copé ça nous. Tout ce qui est nabiso pour na tochité par rapport à bande qu'on a biso à régie des eaux un mot. Bande comme ça à régie des eaux, bazar les lots 4 mois impayés, entre-temps ba engagé 400 personnes. Bao bazo ça la bazar impayé, mais ba bâti sous 400 personnes. Pour yo par rapport à Mboka, moi ba analyse à mon cœur pour raisonner ni la situation actuelle. Pour ba o bazar déjà bazo lela. Bato be ba engagé ba l'équipe ba o bazar déjà. Ba bâti on ba poste likolo. Moi analyse mon cœur pour tout ce qui est. Mais il faut être fou au moment où nazo koka kofuta bateau na bango na kati te nazu ba o baza libanda na koti na kati naza malade ou comment. Donc ce que j'ai compris, baza malade et surtout le président na ba mandataire na yo a nommé baza malade. Toto cité na biso na émission na biso toko bakisa ba commentaire toto ko zwa temps ya ko analyser makambo ya régie des autres toko solango vraiment biso na bino nde to mesanaka tozo mona makambo mukuna elalisi mo makambo ya ndeko na biso Tambwe Mamba oyo afingi mwasi oyo alobeli mwasi mabe to yoki pe mwasi moko teza na FCC basi yo to yebi babeta tolo baloba ndenge bafingi mwasi ndenge bakitisi mwasi hein to moni makambo na biso ya ndeko na biso mukuna est fini quand même. Tout le monde a FCC baso poser ba acte belé ya mabe même ba ministre nous ba sala ba masturbation patika la kana ba poste et beaucoup de gens baso senga ka ndeko na biso Tambwe Mamba balongola na poste pona yo par rapport à la dignité à moi si aux appels mobile aux appels à moi si aux appels à maman tout cité na biso na question na biso ya un mot par rapport na ngo pour tout ça. Ouais, Tambwe Mamba ponanga il est vraiment incompétent. Na niveau na ye et puis place au yazali akoy ko sa ba bêtise ya modèle wana te moto aza na bagage akoy ko agir le quoi Tambwe Mamba te. Donc je peux dire Tambwe Mamba il est vraiment malade et puis Valère Yabo maman kozwana nuki mwasi te tant oloba ki mwasi tozwani lokola ngai na yo mwasi na mobali mais zo siko valeur ya mama o ya boti yo po koma Tambwe Mamba ozali omoni yango te pesa valeur na ba mama avant koloba baloba il faut balola lolemo 7 fois. Donc quelque part nazo comprendre ba biloko ba milaka wana esangani na moto ezalaka na malamu te batie place moko po ya koyiba mbongo esangani na biloko azomela carrément motu fa koma pena motu ekrake ekiliboma na ye monani na miso ya bato. Merci beaucoup de Konabiso Kalouji. Merci beaucoup Bandeko Balani parce qu'on aura toujours ébélé ce côté branché pour la Kolanda émission au Parlons-en. Tolobi Valère, Bapi Sarah la maman, na moi aussi. Quel que soit problème, je ne crois pas. Fallait la plénière en public pour ridiculiser moi na moi si tout le monde peut na base c'est ka ba télémité ba na base auto yebi baza ebelé moi autant ba combo exact baza na ba poste encore important et misu ba télémé qui coûte chef de l'état mais tout le monde bango té na situation au côté mais la même ba tout peut ba ko le ba ko senga ko papa wana a démissionné mais tu vois que ba to FCC ba ça ba bi ebelé mais ba démissionner arrêté ba tika la rara na ba poste na bango parce que bango moko mutu baza gérer nyonso eza na pouvoir na bango mais moral pesa très important parce que ba acte les opposés ba na pe batala la télévision ba tout ebelé et boza ba leader boza ba chef et na ba acte miki bozo sala soki mwana moko mobali ya manke mwasi
to a manqué maman, c'est normal. Ceux qui tambo maman, salango, pourquoi pas, batumusu basala yango. Mesdames et messieurs fidèles internautes de Communabisson Asuka, Tovaki, à travers l'émission, au souci n'abissé Zarato, le Bama et Matalimboka, Yangonga, Inan de Konanga Kaluji, Toaki, moi, quoi analyser, fait, donc, Maïo, Isolé Kanamboka, et tu me toujours, si gestion, Nabino, moi, commentaire, Nabino, des salaires à Keto, comprendre, au lundi émission, on est qu'on a tout comme une souka, un mot de la fin par rapport à l'émission, moi, Bambote Nabaye, peut-être occasion à Kolandayo, n'a pas parlé. En tout cas, merci Minginayo, Maman Doria, le lingo bengi sakingato sola, moi, Makamboyo, Nzamba Pambolayo. Mbote mingi na ba nyonso o bazwi libaku pe bazwaka libaku tango nyonso ya kolanda ka émission oyo. Continuez ya ko s'abonner et puis partager pour te passer la chance na bateau mususu bazwi na chance ya ko kolanda ka émission ya kitoko oyo te bo partager le bango pe bazwa chance ya ko komana elengi o bino bozala kanango et kozala bien makasi. Et puis je salue ma mère. Je salue ma fille chérie, je salue mon pote Gino Lonswa de F Victime et je salue mon petit héros, je salue Mboula Barcelone, Yapembe. Merci beaucoup, merci à vous fidèles internautes de Communabisson Asuka, merci à Liliane Baboka, Molandi Monen émission Oyo, pourquoi pas Aminata Dandou, Mama Kipang et Mère Doublé, merci à mon oncle Claude Leleke. Quant à moi, je vous dis au revoir, merci à Kabouya derrière la caméra et de Communabisson Asuka, de Monani Ambalasima. Au revoir.